Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banakino. Buyukiti. Buguyoka kaka. Kinshasa na biso. Kin eleki partout. KNB Kinshasa na biso. Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino pardon. Jima sala yolo karata kate. Ya on a bien yo. Jima mukende. Oumela. KNB. Kin eleki partout. Rien à dire. Toi on a tant à envier parce que Kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardashian isongolo bisoubai bana kin ke bana jago zape so kutanango KNB Téléma qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te so kutanango check Ovandi. Lundi et là mon abino nyonso balandi ya magazine KNB o ezolembate kopesa bino ba vraie réalité ya vie ya Kinshasa. Tokofongola édition la biso ya mokolo ya lelo na message ya changement oyo président de la République Félix Antoine Tshisekedi a s'adressaki na peuple congolaise mokolo ya lobi dimanche 8 septembre 2019 na RTNC. Frères et sœurs congolais, lorsque je suis arrivé au pouvoir, le pays était dans une situation de crise. À la suite d'une longue période d'instabilité politique et d'incertitude, l'élection présidentielle qui a consacré notre victoire, votre victoire, continue de susciter beaucoup d'espoir partout dans notre pays et même au-delà de nos frontières. Le jour de mon investiture, je vous ai bien entendu me rappeler « Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord ». Les défis de notre pays sont immenses. Les problèmes sont multiples, mais il n'est pas impossible d'y remédier et de commencer ainsi à changer les choses, à changer notre mode de vie en société. Pour engager le changement, dans le contexte politique particulier de la période après l'investiture, nous avons commencé à travailler avec les moyens à notre disposition. Pourquoi? Parce que face au désir ardent de changement immédiat qui traverse tout le pays, nous avions décidé de ne pas croiser les bras en spectateurs passifs. Pourquoi? Parce que quand on veut changer les choses, on n'attend pas de réunir toutes les meilleures conditions. Nous avons lancé le programme des 100 jours. Ce programme ne va sûrement pas résoudre tous nos problèmes en quelques mois, mais il est un début de solution. Nous avons commencé à doter nos villes de certaines infrastructures routières et d'apporter les réponses dans la production agro-industrielle ainsi que dans le domaine de la santé et dans bien d'autres. Nous avons ouvert plusieurs chantiers un peu partout. Ces chantiers, une fois finalisés, vont soulager déjà quelques-uns de nos problèmes. Certains d'entre nous pourront ainsi rentrer plus tôt chez eux et sans subir le stress des embouteillages, ou voyager plus facilement d'une ville à une autre, ou évacuer plus rapidement leurs produits et les acheminer vers d'autres marchés pour les vendre plus vite. D'autres vont enfin avoir accès à l'éclairage public, à l'électricité, à l'eau dans leurs habitations. Le programme des 100 jours nous donne la preuve que par notre volonté, seuls nous pouvons trouver des solutions à nos propres problèmes et surtout apporter des changements positifs à notre cher pays. Le grand changement que nous attendons, le changement que vous souhaitez, ne sera possible que si chacun de nous tous, Congolaises et Congolais, adopte la même attitude responsable face aux problèmes et défis qui sont les siens, qui sont les nôtres. Le vrai changement commence par chacun et chacune d'entre nous. Nous devons changer et incarner le changement partout où nous sommes pour que le pays évolue. Investiture ya Sylvain Ilunga Ilukamba na ba membre ya gouvernement na ye na palais du peuple lelo lundi na immeuble intelligent remise et reprise et salemi na
ministre entrant ya Pétentik Augustin Kibasa Maliba na prédécesseur na ye bozwa plus de détails na commentaire. Augustin Kibasa Maliba, nouveau locataire ya Pétentik. Après avoir causé la investi le 6 septembre 2019, na Assemblée nationale de Lelo Lundi, basali remise et reprise na prédécesseur na ye ya Pétentik Emery Okonji. C'est avec un cœur plein de joie de la mission accomplie que je quitte ce jour. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à la tête du ministère de Pétentik et de vous présenter toutes mes félicitations quant à votre désignation à ce poste. Chers membres du cabinet sortant, chers administratifs, j'aimerais d'abord sincèrement commencer par dire merci, Monsieur le ministre, parce que tout à l'heure, pendant plus de 20 minutes, nous étions à deux, je sentis que c'est un homme d'État qui parlait, mais aussi un frère. Vous m'avez parlé avec votre cœur et j'ai senti que vous avez vraiment le souci de changer, ou plutôt, vous avez eu le souci de nous aider. Mais il y a aussi ces collaborateurs avec lesquels, peut-être directement ou indirectement, nous aurons toujours à échanger dans le souci d'aider le secteur à aller de l'avant, dans le souci d'aider la République à maximiser ses recettes, dans le souci d'aider le Congolais à mieux vivre. Sur ce, Monsieur le ministre, je vous remercie et remercie tous ceux qui sont là, présents en ce moment. Et je vous dis, nous avons du père à l'ouvrage, nous allons travailler très fort et c'est le pays qui en sera gagnant. Merci beaucoup. Investiture ya gouvernement Sylvestre Ilunga Ilukamba et Salimaki Mokolo ya vendredi 6 septembre 2019 na Palais du Peuple devant ba députés nationaux et ba population congolaise oyo bayaki ebele pona ko assister na investiture ya gouvernement Sylvestre Ilunga Ilukamba. Dans les cas, l'objectif est d'augmenter les taux de recettes respectifs par ainsi que son prédécesseur Joseph Kabila. Na gouvernement oyo pona ba oyo que les peuples d'abord. C'est ça l'essentiel. Et ça moment y a ba discours té mais y a ba action concrète.
organisé qui matinée politique mokolo ya samedi 7 septembre 2019 na siège du parti na bango oyo ezwami na enseignement pour la rentrée politique ya MLC matinée yango ezalaki bongo animé na président interfédéral Messe Gwerengo. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana kino kopesa ton na kati ya ville ya Kinshasa ya rentrée politique ya MLC bino banso boyebi ete tokendeki na baélection esili kosila bainstalle bainstitution bavakanse esili sikoyo ifo tokɔta mosala politique bino banso boyebi ete statut na ye ya mikolo oyo aza kokamba lamuka ye moto azali coordonnateur ya lamuka mpona boyeba yango malamu lamuka ezali lisanga oyo tosalaki mpona koluka ete elongo moko tozwa bokonzi mpe tokonza na ndenge ya malamu moto ya liboso totiaki ye na kati ya lisanga wana ya lamuka kombona ezalaki Martin Fayulu lokola mpe azalaki candidat abundi bitumba ndenge mobali abundaka. Na cadre ya matinée politique ya MLC, Maître Fabrice Pelende, coordonnateur ya Jeunesse Avenir, abetaki sete na makambo etali gratuité ya enseignement oyo selon ye eza malamu me ba appliquer yango avec précipitation. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki. Voilà pourquoi tolinga te ba décision ezala précaire ezala mal pris pour lobby comme un problème pour Namboka. Azongi na mambo gratuité certainement. L'État azam na 15% d'école. Les lopona okina na école musuna ba intérieur nzele zate. Logistique eza makasi. Bon comment to banimba mona gratuité, c'est une très bonne chose. Pas interpréter mal. Au moni baloba en français. L'homme averti voit le mal de l'homme. Comprendre? Mais malgré tout, président encore na bango ti. Bazo c'est la décision où la commission syndicale na bango. Salaire na INC Kokis basalaki installation ya délégué ya district ya Lukunga pour sensibiliser et préparer parti pour l'élection il y a 2023. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana planté INC na commune ya Lingwala poto la Vital Kamere na ville de Kinshasa pour qui ces alliés partout yango to ya replanté ba délégué na biso ya Lukunga awa poto la Vital Kamere. Nous on travaille pour na mbongo te mais pour na mou du parti ndenge to ba toujours ensemble, on est ensemble, nous serons ensemble. Donc la kisake INC eza pour ça ba poste ministériel INC eza na posa elakisa batu na se que ba communaux bambaye ba utilité de monakata INC biso c'est le base ya INC ya Vital Kamere
ndenge topesa na 2011 ndenge toko na 2023 et tenance 2023 pour nous pesa et pouvoir aller à 2023 et loko toki ko promettre mokambi na biso ya ville province en Kinshasa JP Ipwanza confiance au apesi na biso toko décevoir jamais lokola ya la kisi biso que non bolingo ya kamere toko la kisa pe que biso bolingo ya kamere za na motema biso toko bunda lokola o ba bunda ka pona parti politique ezali intérêt ya INC toko moni sango na kati ya district ya Lukunga kamere esengeli a se retrouver afin que Lukunga et mema epé sa part na ye na 2023 kamere azala président. Miliki Apollo ya Beltesco a sponsorisé le concours national d'éloquence Betandinga mokolo ya dimanche 1er septembre na hôtel Invest. Concours national ya éloquence, ouverture officielle na yango et salemaki mokolo ya dimanche 1er septembre 2019 na hôtel Invest na Lingwala na salle Alain. Beltesco a sponsorisé le concours na Milk Apollo. Miliki kitoko oyo etonda na ba vitamine pe ba calcium ebele. Na kati ya salle crème intellectuelle, bazalaki au rendez-vous ba professeur ya université, ba recteur pe ba doyen. L'honorable Solange Masumbuku, député national élu à ville province ya Kinshasa, azalaki présenté pour na kopesa importance capitale na soirée scientifique organisée na fondation Mukadimanda et longo na bandeko mosusu. Na même occasion, ba organisateur ba pesaki na ba lauréat ya éloquence ya ba langue lokola français pe anglais ba diplôme de mérite na kombo ya monsieur français, ambassadeur ya portugais azalaki à l'honneur ya kopesa ba diplôme aux lauréats. Soki olingi okoma riche pe oyeba ndenge nini ya ko gérer entreprise pe ko bomba mbongo na yo na formation ya 3 mois ya pamba okomi entrepreneur ya ba activité na yo nyonso contacter SM. Ya boye nanu ezalate ya boye nanu esalamate depuis Congo ezala Congo depuis Kinshasa ezala Kinshasa comme créateur ya entreprise na yo na formation ya 3 mois ya pamba grâce à école spéciale d'entrepreneuriat puis de management SM ezali conformé pour comme patron créateur de richesse puis comme na abondance financière yo mutolukaka comme na mbongo oyebaka ko gérer te tala occasion ya ngoyo ba classe ebele botangaka ba lakisaka bino ba généralité kasi awa ba cours ndenge nini okoma mvwama kokomisa yo manager ya solo oblié liboso ya ba concurrent na yo nyonso yaka komisa Noki na numéro 11 ya Avenue Lubefu na commune ya Gombe na Alliance Franco-Congolaise topé au Bénin na numéro 084 251 17 000 SM yaka koyekola développement personnel mais business na yo oyeba ko pérenniser yango makambo etambola kitaka beta site www.sm-rdc.com na SM bambongo etoni na ba poche po okomi na mayele ya kelasi na formation vite fait ya 3 mois boke de bam kitaka. Andele ya RDC basali jeu instructif pour na faciliter bana ba maîtriser géographie, histoire pe ba calcul mental na lolenge ya ko vivre na société. Andele ya RDC en collaboration na PM ba organiser ki jeu ya société pe ya outil didactique pour na kosunga bana sur ba information géographique pe historique ya RDC. Pelisusu ko permettre mwana à maîtriser toutes les 26 provinces ya RDC, ba chef lié, ba territoire, pe les 9 pays limitrophes na ba capitale na yango. Kaka nage oyo mwana akoki pe ko maîtriser les 6 anciens royaumes na ba empire ya Afrique centrale.
basuki kaka na ba historique te jeu oyo eko permettre na mwana à maîtriser calcul mental pe comment vivre na société. Oui, en fait, l'objectif de la formation d'aujourd'hui, c'est la vulgarisation du jeu de société Ndélé à RDC. Nous voulons vulgariser ce jeu éducatif, culturel, ce jeu qui fait la promotion des ressources congolaises, de ressources historiques, géographiques, des connaissances ou des informations sur la territoriale de notre pays. Nous voulons vulgariser le jeu au nom de la collaboration PM et Medupen. À former plus de Congolais, à initier plus de Congolais, plus de Quinois d'abord et puis des Congolais d'autres provinces à ce nouveau jeu de société qui est instructif, qui est éducatif, qui va permettre aux Congolais de maîtriser leur pays, de connaître leur pays, qui va nous permettre de nous connaître nous-mêmes. Ce sont les autres qui nous connaissent mieux. Et là, il faut inverser cette mauvaise tendance et connaître notre pays pour mieux le développer. On ne peut pas aimer un pays qu'on ne connaît pas. Orchestre folklorique Bakankishai Bayembi Nzembo na monoko ya mboka pe bapesi conseil na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi.
Kanyagwa kunu chitulu chanji sagajo muluma Mutesa sampi Kwana bena janye Rasita wachilumbo wabena kongo Eshaka wachilumbo wabaluma Kashigwa Yoga base Fachiwama 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 Yoga base Fachi azosal, bondi makaye, bondi makaye, bondi makaye. Ozan fayu to, ozan fachi. Réponse est ozanan, ozan. Ozan telepote, alamuka. Yoga base, fachi wama, yoga base, fachi wama, yoga base, fachi wama, yoga base, fachi wama, yoga base, fachi wama. Sama Babylon, to come a motor and measure and a temple. However, Cashillo, Muslim, Kapa Mamma by a night of Sangalama, Komotomo, Kulukiman, and Fuguaba, Kabasai, Mujamai, to the base of a toilet to Sangalama, and the man I want to tell you say so. Kolanda édition la bise ya mokolo ya lelo ekomi na suka famille ndaka ezo profiter ko souhaiter ba joyeux anniversaire na maman Nelly Chibema na exaucer ndaka ndenge na efsaka bino bobo sala bino te ko s'abonner massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa Soyo et l'équipe. Magazine, Kinshasa na